Bonjour, shalom, peuple na Nzambe, oyo bolandaka biso tango nyonso tu na ba émission na biso oyo elekaka na Sentinelle TV 1 tika ete Nzambe aleka lisusu na koba kopambola bino. Lelo lisusu bokolanda biso ndenge bolandaka biso chaque samedi na les messagers face à face Mama Bena na les messagers bokolanda biso lisusu boyoka nini oyo tumemeli bino. Bonjour le messager. Bonjour, bonjour, bonjour. Peuple na Nzambe ezolanda o to puta lisusu na plateau nanga ndenge na lobi chaque samedi Peuple na Nzambe balandaka biso et je crois bandeko o bozolanda biso bolandaki la fois passée ndenge nini messager amekaki kotalisa biso expérience na ye musala ndenge ya banda na Afrique tu tokomi en Europe 19 ans ya expérience ndenge nini Nzambe aza komemela ye petit azo continuer na ye. Alors le messager toza naza na motuna moko oyo nalingi kotuna na 19 ans d'expérience soko koyebisa biso bato ebele balandi baexpérience musala ndenge nini osali bozalaki na Général Soni Kafuta na Brazzaville na Masina na wapi awa pe na poto tozo continuer kosala musala wana mais tozo remarquer que yo ozali moko koki kosunga peuple 19 ans d'expérience mais pourquoi bato ebele tozo remarquer kaka bato bazobongwama te bazotika kaka les mêmes eza nini et puis mingi tomoni banganga bato basimba bakisi bakomi bapasteur baévangéliste mystère wana bazowelela bongo mpona nini bato bazobongwama pe te. Merci mingi na mutuna Mama Bena mutuna mo kitoko. Moi je crois que réponse to qui lira na Bible na 19 ans na travaillé lokola pasteur. Nzamba salinga grâce ya kovani sangana bato vuma o babengaka bampaka ya sango malamu. Ba Général Soni Kafuta, ba Bishop Albert Kankenza, ba Kutino, ba twana nyonso tu nazwi grâce ya kovana na bango kozala na bango kosala baveye na bango koyoka bango kosala bémission na bango kokota na intimité na bango pe na ndenge makambo yango ezotambola ti lelo eloko na comprendre kaka ke diable azali contre moto andimi Yesu soki nzambe abengi yo nzambe azobengo na eloko ya liboso mpona bokonzi na likolo. Nzambe atikala jamais kobenga biso poto koma ba bishop, ba généraux, ba colonel, ba machacha, ba nini tozana ba mbongo na ba hélicoptère na ba voiture. Non non non. Nzambe eloko liboso soka bengi eza pour sauver yo kota na lola. Alors sikoyo avant Nzambe ya ko sauver yo, avant Nzambe benga nzoka Nzambe na Satan ba bebana. Parce que Satan azalaki adorateur. Satan azalaki ko sala musala ko komisa Nzambe. Pour Nzambe azoka ba adorateur en esprit et en vérité. Muta zuaka rôle wana liboso eza Satan. Lucifer. Abwakisa Lucifer pour na orgueil. Pour Lucifer alinga zo place Nzambe. Aye ko pona yo. Eza lokola mwasi nyonso tout. Oyo abali mobali eke mobali wana azaka na mwasi ya liboso esimba te. Oyeba mwasi wana oyebe te mwasi wana akolingaka yo te. Mwasi wana bando créaka yo ba problème et pourtant yo na parfois bo monana te bo yebani te donc ako créaka yo ba problème au boboto la libala na. Donc problème tozala nango avant Nzamba benga biso toza déjà na guerre na Satan pour to boto les places. Alors soki Nzamba bengi yo Satan ko sala nyonso tout à perdre yo yo na yebozanga. Donc à détruire. À détruire yo. Yango Satan ko yana ba manière rebelle balobi azal ko la diable arodaka tout autour na biso azo changer ba forme. Satan ko yalo ko la mwasi, Satan ko yalo ko la prophétesse, ko la docteur, ko la pasteur, ko la mwana no na ndaku, ko la voisin na yo, ko la mokonzi ya mboka, ko la Satan ko zo ba forme nyonso tout bit na ye ya ko talola te yo poko talola te. Alors toujours kende comme ezaka na lingaka journée où pour ça journée moko vraiment ils ont journée expérience. On a qui na sili ça va question na ngabongo au côté la. C'est là na pe ça réponse ça na Matthieu 23 13 ezoloba. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient.
Jésus leur aye ko comprendre que bato ango oyo bazo pekisa bato bakota na lola, bato oyo bazo tia bato bakal, babenga bango ba pharisien na ba sadducéen. Ma benelo ko kamo ba pharisien na ba sadducéen wana ya tangwa Yesu nde lelo ba pasteur, ba bishop, ba komono stuboyebi. Ba pasteur, ba pharisien na ba sadducéen bazaki ba chef à l'église. Mais église wana ezaki ndenge nini? Ezaki église oyo bato bakambi bazoboya bandimi bakota na lola, bango mo ba bloquer bango. Na bité so bango mo bali kokota te. Bango mo baboyi kokota na lola. Mais bazi groupe ya bato ba empêcher bango, bazokosa bango ke bana nzela solo, bango mo bayebi ke babunga. Mais bazo mema groupe wana nsutu na lifelo. Ya wana Jésus a vu malheur na bino, boli kokota lola te. Mais bozo kanga matuluku ya bato po bakota lola te. Banani ba pasteur, ba bishop, ba évangéliste, ba docteur, whatever oyebi ba kombo. Donc même esprit oyo ezala na tango ya Jésus, ba wana lelo baza na bakati ya l'église. Ba sali l'église, ba pesi ba kombo, na kati kuna eza ba doctrine po ba bungisa bato bakota lola te. Yango moni problème tozala mwa. Yango moni bato bazo ke l'église, baza ba ken église, ba zotambola na Bible, maintenant bakuta na Yesu te. Parce que soko kuta na Yesu, nazongeli makambo zo expérimenter mikolo zo expliquer na petit déjeuner au reçoit Saint-Esprit. Soko zo Saint-Esprit et on peut son 9 dons. Dont il y a révélation, dont il y a parole de connaissance, dont il y a discernement des esprits, dont il y a foi, dont il y a nini, il y a vision, dont il y a miracle. Ce qu'on a don à discernement des esprits, directement, on va les proverbes à Nzambe, directement, on va les songola à Satan, directement, on va les wale sazandoki. Ce qu'on a discernement des esprits, d'ailleurs, Jésus vit na mobimba, azako kanga ba démon, parce que ça va te veler ba tunaka, proverbe ba lobela ka ba démon, monaka ba démon. Jésus bazota mo na Pierre. Pierre a eu au PC explication bien. Et là, moi, bien arrière de moi, Satan. Jésus a vu na makanisi à Pierre, Satan, na skati makanisi à Pierre. Soko za na molimo nzambe, okoyeba wapi ya nzambe, wapi ya Satan. Na yebite soki oza satisfait. Oui, peuple pe azolanda biso parce que na lingi na tunaki mituna mibaye na mbala moko soki na comprendre po na lobi banganga kisi bato ba bikula ba magicien bato ba bunda bakati bazowela miko bima ba pasteur. To so totali bien que bato wana nde na kati église bango ba boko kota lola ba komi pe ko empêcher bato mususu. Po bino pe oza moko ozali na ministère ya évangéliste. Toza na basali ya Nzambe solo, toza pe oya lukuta. Et quelque part so toli totala pe malamu eza pe na ndambo oyo bazobongwama bazosalela Nzambe kati na solo. Biso ba oyo toza ba fruit oyo tobimi pe quelque part. Mais toloba na 100%, 20% nde ekozala malamu. Mais 80% tozomona ke bato bazobongwama te. Bato wana yo lobi Corinthiens kaka Paul mutu azoloba masolo na bango. Toke na 2 Corinthiens eza awa eza na 2 Corinthiens 11 tobandi na 12 tina tobandi na 13 2 Corinthiens 11 eza biso ces gens-là 2 Corinthiens 11 13 elobi ces gens-là ces hommes-là sont des faux apôtres, des serviteurs trompeurs déguisés en apôtres de Christ. 14. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15. Il n'est donc pas étrange que ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, batouana nyo surtout ba katiere, banganga, batouana nyo surtout na kufagi na seku et tout. Ba yé na kati ya ministère ba se transformer le ba ange de lumière parce que ba faux apôtre ba faux serviteur ba yé na musala kaka moko ko séduire même ba Eli. Alors ba ko séduire banani ba ko séduire ba oyo misu eza ko kama ba oyo ba yambi na molimo na Nzambe te ya moni Yesu Christ alobi na Actes des Apôtres 1 8 alobi bokende nanu libanda te soki na puissance de Saint-Esprit yete. Na yebite so na kotanga. OK. Na Actes des Apôtres 1 8. Donc Yesu azolobela ba disciple na etant bazali ko former bango. Tant abasi bazui Saint-Esprit. Mais si bango bokende nanu te Actes des Apôtres 1 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Actes des Apôtres 1 8. Survenant sur vous et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc avant qu'on kende na l'extrémité de la terre, il faut y avoir puissance à Saint-Esprit. Parce que dans la puissance à Saint-Esprit, ils ont le libo que le kola lilala na ba 9 dons. Yes. 9 dons wana yango comme ici na Proverbe 30. 9 dons wana yango moni monde de ténèbres ko sala likita. Ba vandelio, ba lobi ko bimate, ba lobi ba to une église te, mais ba kamu comme une église monde entier. Mokil mo mbezo c'est la yo po yote. OK. Voilà bande ko bozolanda na zongi na deuxième question parce que ezana ba maman musu ba bengaki oh messager kutu to moni ayeba na te ayeko yeba na kaka na vidéo o autaki ko lobande ko mwasi autaki ko kufa yango wana. Nzoka to moni expérience 19 ans expérience ya musala ndenge obandaki na Kinshasa ti lelo ozo continuer elongona. Bangonde baza informé te pour moni problème to na moni. Internet eza malamu ezo mema basango mbangu mais ezo comme ça bazo ba mingi. Kende kaka tala titre muto abulumbu omona 100 000 views. Cha titre que Yesu azo ya lelo omona 12 personnes batali. C'est-à-dire ça dit bato qualité. Donc bato buzoba moi yo découvrir bato malamu basate. Or biso to sali musala ngana naza parmi bato oyo baningisi Kinshasa na télévision yoza témoin na makambo nga na sala na télévision na Kinshasa mutu mo atika na kosala ngote bato bayebi et na bandaki yango tango nazaki Didier Forme producteur tango nazaki Didier Forme sapeur avec Esther Papa Wemba Nyarkos et nzamba bengi na dona ana passé moko yango moni même lelo ezana bato musu ba benga mais yo la takaloka mupagano tu et tout non c'est-à-dire que na bongo la motema maintenant un ancien sapeur c'est-à-dire et là telanga et au tikala net sapeur mais so vandi pembe nanga au moins que na sala mama sapeur te na oza toujours na Jimmy Weston na oza toujours na coma mystique mais na ozala na comportement mon Christ donc tikali ba entraîner na tikali nanga po nazali ndenge balobi un retraité un retraité atikala na retraité à ça. OK, voilà. Un retraité à retraité. OK. Voilà, merci les messagers. Tozongi sur la deuxième question. De tozana yo tomoni film fois kuku tebimi to éviter so ezali pe moko po bande ko bele bazotuna en tout cas félicitations nano na film fois kuku te pe toza opesa bino bonne nouvelle bande ko boza olanda biso so ko koti na site na biso na YouTube Sentinelle TV1 okomona film fois kuku tu ebimi yango to yebite messager film fois couple to na ebimi ezape moko ya stratégie lokola bato balingi kobongwa mate yango okomi kosala système ya ba film pour na enseigner toujours peuple na Nzambe bazongi na Nzambe. Tozana Matthieu 24:14 balobi cette bonne nouvelle sera partout après viendra la fin. Tozana époque oyo bonne nouvelle ekoya partout. Il faut toteya. Omoni Yesu ana cinéma. Namoni bato musu bia yo nzoko za comédien ko sala théâtre za film même la comédie na ko théâtre ça c'est pas mauvais. Jésus a un cinéma ba star nyonso tout ya minene ya monde na sala film. Alors proverbe azape star ya Yesu Christo a sali film na kati ya film wana nazui vie na ngai passé nazui ba moment difficile na vivant na poto na critiquer société na biso poto au mona mutu mama na zobela mais azo préférer que son belamba awa na rendre hommage na film wana na ba combattant parce que so ba combattant ba yaki na esprit à co-créer comme combattant te ba musicien boni ba bebisi basi ba bemsi mabala awa ba famille tout et tout lelo o loba musique ebeta so na poto te calme kota biso toza ba victime biloko wana parce que ça ba tonso ba otia makelele ba tout na batu ko organiser concert ça coûte combien par exemple premier concert ya monde ebetama na Berlin pe ebotama premier concert ya musique congolaise ebetama na Berlin pe na Munich ngana organisateur nango j'ai dépensé des millions mbongo ebele et mingwa ba kula pe c'est wana to gagner mbongo bien te zaki mbongo ya mabe ya muyibi tout et tout mais on peut akula de l'eau donc c'est-à-dire na concert wana na luaki botel pour ba musicien ba na pesi 10 billets 10 visas et 10 billets. Calculer 10 billets, il y a des musiciens qui à Paris, il y a Bundes, avion, kolala, makamyo surtout. Écoutez, location salle. Te bauta ki Paris, parce que déjà ba visa na bango ya kin. Il y a Paris ba installation. Donc aujourd'hui ba visa Allemagne. Pour ba ya.
donc écoutez Kimbongo ebele na kosote à l'époque ce n'était pas moins il y a 50 000 $ pour organiser un concert. C'est-à-dire que foutu ba prix. À l'époque, bato bazako yemba Paris, bazako yemba Belgique, batika ko yemba Bundesliga. Ngai nde na album Apollo Kina na bimisi Bundes. Bongo na kati ya Bundes Didier Forme na ba master tout ça na bango père à son âme Dodo Coolman ba Chai aza na Londres, ba Benville Taye ba na Paris, bato wana nyo surtout staff na nga tozaki na bango, o ba edaki nga tozaki na bango, tout ça la makambo wana. Que Bundes lelo ebima melelo to profiter na ngote lelo nga nazala kati ya Manchester bato musu bazo profiter na Bundes mais il y a eu des prix to futaki oyo po Bundes yeba na po Kestera ya po Papa Wemba ya zomona po ba jeunesse ba ya Kestera kende ko rendre bato visite na ba conteneur à l'époque ba congolais ba banda na conteneur imagine to vandi na conteneur boy ngana vie caisse tolaki ba jogging tozoke notala bana mai na ba conteneur via kendali na bango bela na bango vieux beaucoup le pendenge moko donc lelo ezana bato bele ba sanga Didier nzamba pambola yo na ngonga biso saki na ba problème memela biso ba vieux wana ba ko réconforter biso tozola na ba conteneur ba alma ba bomaka bato mais au sala bilo c'est-à-dire nazaki déjà mutu moko ya organisation culturelle et na concert wana ngai sentiment natika ko zombo te bato na tiaki na porte à l'époque na na moi cité na ki na mutute na zuba camarade na ngamo na ki na e azuba ser na tia bazwa mbongo no sobalia ngai essentiel aki concert beta makambo sur ça c'est-à-dire il y a eu des prix payés alors fois qu'on pour tout to critiquer société pour nous super ba pour le type la musique ya mokili tout mais musique ya mokili wana eza époque wana musique wana eza na ba message neti bato bakoyeba ndeni ke mutu wana fois qu'on pour toi azako tinda mbongo te po bazako yembe na nzembo fuba yoka ndenge bakoyembe na nzembo bakoyeba ndenge nini ke bakanga ye bona boy bosi fois yemba nzembo wana concierge bakoyeba ndenge nini ke bozo critiquer net nzembo ya matebo nyarkos azo critiquer mabala na poto papa na mama kutu baswana kasi ko ngano ndenge donc eza ba nzembo ya conseil par rapport ya stap ya poto bana poto akala o basala plus de 20 ans ba se retrouver parce que ezo critiquer pezo beta masolo o ya poto na regretter que Kester aza souté papa Wemba aza souté nyarkos aza souté bosi boza nazali peut-être fois kumputu quatrième bien une bosi boza na rejouer parce que atika le seul grand sapeur totika enelelo voilà pour akovi azala sapeur voilà vraiment Franco pour tes autres comme na 5 livres na mboka na biso awa na UK na bamboka ya Paris kuna eza na 2 € tous bosomba yango pona eko bénéficier na ba orphelin bazana kati ba veuve bazana kati oyo ba ko bénéficier na bongo bino boko somba wana maintenant le messager parce que toza na organisation le bon samaritain ozo sala manaki maintenant donc soit tuna kabi pona nini amoni o jouer na mwana oyo ya liboso titi pourquoi koka ko zo bato mususu te ozuika mwana oyo ya liboso o jouer na et donc olingo kotsa mbongo ekotaka na cadre ya bino ya famille et puis bandeko mususu atunaki est-ce que bakope ko s'enrôler kokota na initiative yango po bango pe ba jouer pe à la prochaine message peut ça melio eloka liboso mutu nyonso tu aza na sentiment rejouer ako rejoindre biso eza ofelete to signer contrat chaque film okozwa mbongo na yo nasi namoni bato ebele babengi nga basere na biso mosusu ozala atosambelaka na oyo na biso to atokroyaka te oza na talent ya kojouer oza comédien yaka kojouer eza film eza éducative tozosala film éducative. Deuxièmement, pourquoi on a joué dans moi na Titi à moi na liboso parce que même Yesu a travaillé na papa na. Banda mokili banda bato ba travailler ka bana koko atikeli papa papa atikeli bana bana batikeli koko. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire et deuxièmement, idéologie na nga mutu akoyambango bieza mwana na nga. So otali bien moni complicité wana film bomoni côté asuka bozomona ngai na mwana tozo swana c'est-à-dire petit na nga na yamba na poto mais comme ko pomper nga parfum a botolinga mwasi a botolinga biloko a kena mona Kinshasa komi aye ezalaki il fallait mutu moko film et jouer na 5 pays. OK. Donc il fallait mutu moko oyo azana eloko nzoto akoko kinda komi Kinshasa aye ko songa billet tout et mutu azaki mieux placé ça moi nanga. Ya mo na joie ki na ye. Voilà, donc bandeko nanga film eza éducatif. Tolingi totea monde entier na ba sorte ni surtout. Maintenant question mususu tozonga côté politique et puis na otikelo parole au continuer na peuple na Nzambe tozongi na côté politique
nino kokoloba mpona mboka na biso lelo tozomona baactualité makambo ezoleka emati boekiti eke boekiti et puis tolandaki video moko parce que na mboka oyo mingi tokoma barésistant na makambo oyo ya négatif ezoleka na mboka na biso bapiblie video wana okendaka na mboka na biso Congo balobi oza kolabo bapanzi yango na bafacebook tututu mais biso toyebi vérité soki okoki koyebisa susu bato baza bafaible oyo babendaka bango na facilité mpona video wana oyo bapanzi balobi oza kolabo monoko ozosala eza ya pamba. Bon, eza simple naza kolabo nasali nini na kolabo c'est un kolabo azo détruire Kabila ndenge nga azo détruire un collabo à se comporter ndenge na se comporter. Alors toza na poto mutu fo esalaka ngai nakomi combattant na 2009. Avant 2009 naaki combattant te. Alors lelo nakendeki mboka naaki na vision nasombi di lupango ekangama nasala orphelinat. Doudou Nkunku aza témoin tosala émission na Doudou Nkunku na kin siko nazo senga na gouvernement bapesa ngai bashege bakende na prison te mais na encadrer bango parce que namona ke prison bazo mériter yango te puisque bamisusu bali bazo utiliser bango kaka na gouvernement alors na éduquer bango tout et tout mais siko ezalaki na condition avant le gouvernement a signé il faut kumisa 5 chantiers ezalaki ba condition moni dossier wana ndeza boy po ba ndima faut kumi oyebika ndenge yalaka faut kumisa 5 chantiers. Tant on a kumisa 5 chantiers, puis 5 chantiers à l'époque, il faisait qu'on rêvait biso. Tant on a une initiative, il y a 5 chantiers, bah bah il va au bon samboka, bah ça bon. Et ça une initiative mora bien. Il y a mon gars étant que pasteur, on a dit bah 5 chantiers on est ici là. Pour à l'époque, on a toujours attaqué bah faux pasteur. On a dit bah pasteur à l'okuta, bah c'est belé pour salaire réalité. Ce qui misale mon année 5 chantiers, ça l'a mis bah créer bah société ah. Bah comme on fout bah 1000 livres, bah $1000 par mois. Bah pasteur rebelle bah boya aucune église bah aucune bango musala donc on a critiqué qui comportement bah pasteur na commis 5 chantiers à l'époque na qui combattante pe à l'époque to yeba qui vraiment identité à Kabila bienté wala na 2007 vous comprenez yes. Alors na yiko comme combattant na 2009 ce ko bango bazui makambu nyonso to na lobaki ya malamu balongoli pona même qui Jaguar wana na pesa sindi oyo lelo akoma ncho azo travailler na mon pa au moins na église. Donc balongoli makambu nyonso to nga na lobaki ya malamu bazui kaka côté oyo na kumisa ki 5 chantiers pe à l'époque na na ignorance na ezaki combattante yango balobi na combat na collabo pe na suka na balobi mwana bibota buna bibota bote putain na bibota botate bana na koma pasteur tilelo na botika mwana moko na oyo na za na ye mwana à part les avant na koma pasteur na zaki déjà na bana bisato siko bibota botalanga na boteli place ni. Voilà, bandeko bino mo bolandi éclaircissement ndenge messager azoloba totika bato musu basala ba publicité na biso totika pe bato musu basala publicité na yo messager balobi tout concours BDC qui aime Dieu nyoso ba osala et obakata musu pona malamu na mais so ina zaki collabo pona ni bato aner bazo bloquer ba Facebook nanga ouais pona ni ba photo nanga ezali na immigration pona ni bazo tinda bato immigration pona ni bazo tinda bato ba sombanga na zonga kin pona ni ba lupango nanga ba botola na kin musu bateka pour la nuit la boque de Kinshasa donc ezali biloko kuto discuter là. Voilà donc bandeko boza ba faible bomitika ka boza faible te na koyoka na komona mais toi na poto partout mi tout fait ça la kato e ba rapé ko sala ba analyse o ezande to za ka ba faible te ba zuyo ka la boye ba esprit à serpent ba ke na o non. Voilà vraiment messager a outi kolobela biso ba réalité nyo surtout nous oleka mais na pona makambo mboka ndenge tozoyoka banungu mataki boyeke boy na banalise na yo nini to ko lobela bana mboka parce que maman moko na Amérique abenga ko ndimesili na lingi ko sambela te parce que nzambe ndi azomona te azotika ka bango ti to lensa ke to bino silence nzambe eza pe réponse maman to tika nzambe asa na tana okoloba nini na point wana makambo ya Congo eza makambo moko eza spirituel na sina lobango ennemi ya Congo eza congolais moko tango biso tozo sala ba analyse awa ba mususu bazo kanisa toza ba tribaliste ba mususu ba tozo sala ba aventure nga naza mutu ya palu mais na longwa palu na kritikaka palu po basala alliance na Kabila oza Rwanda na lobango naza mutu bandu na kritikaka batabandu po
bango nde ba vrai ba collabo ba Kimbuta ba ministre ba Minako bato bandu nde ba vandisi kibu Rwanda na Congo enga lelo so na komi président ya Congo bato bandu wana nyonso na kanga ba na tia na bolo na lo bango mais soko ba ko lo ba likambo keyo bataka sai basali boy bato ya Kivu basali boy balobi oza tribaliste balobi oza mutu mabe balobi osali boy makambo ya Congo imagine toi pourquoi opposition nyonso e okutana na château de Lac hein na Belgique Ngwanda zate siko est-ce que Ngwanda Tshisekedi a compris que Ngwanda azala opposante à travers na Kabila to yebite Tshisekedi azali leader na biso charismatique o biso to tiela motema soki Tshisekedi aza sérieux yem to libérer mboka mais pourquoi Ngwanda azobundela pe mboka mais afingaka Tshisekedi akritikaka Tshisekedi puis c'est mabena neti ngana yo soki ngana yo tozobunda po to bwenga na Kabila ngana futo sala front commun yes ngana ko bana soko critiquer yote mais lelo oyo de combat la biso ezali et comme déstabiliser likolo ya Apareko guerre ya Apareko na IDPS or ceux qui biso no surtout tozolinga ke Kabila longwa il faut to koma mutu moko mutu IDPS na mutu Apareko faut ba sala alliance pour ba obenga na Kabila yes mais tala sikoyo e koma nini place mutu IDPS azali mutu Apareko akoya te comme la guerre ya bangala na banani na baluba siko ba Congo bazotala na pembe c'est-à-dire que na kati ya IDPS to Apareko très moko azali tant na losa analyse boy omona bata Apareko ba komo finganga soki na lobeli mabe ya Tshisekedi bata Tshisekedi ba finga et pourtant na sala ba analyse naza contre te nazo luka tozwa le meilleur parce que c'est simple soki Ngwanda azali combattant azobundela mboka nga libérer mboka Tshisekedi pa nga libérer mboka to moni Kyungu na Tshisekedi do baluba na bato akatanga bayoka na kate babomana mais likolo ya kobenga na Kabila basangani ensemble bapesa ni mbote siko ezala pe ya solo siko te eza solo parce que bakosala baventure te baya kosaffiche ensemble mais sikoyo Tshisekedi na Ngwanda pona nini bakoki kosangana te soki bango mibale bazosala mpona intérêt Congo awa nazobenda bana mboka nyonso matoi entre IDPS na Apareko moko aza traître toluka toyeba qui est en train de trahir nani azo travailler na Kabila mazo kosa peuple ke azaka muta peuple parce que soki IDPS ezoluka kobenga na Kabila Ngwanda pe na Apareko ezoluka kobenga na Kabila il faut basala main d'association parce que baza na objectif moko tokena tobengani Kabila oyo azoboma oyo azodétruire oyo azolinga konyokola biso kozwa pouvoir na makasi après nde tokovanda biso na biso totali yo Ngwanda osalaki boye yo Kabila osalaki yo nani Tshisekedi osalaki boye mais comment se fait-il bango mibale bayokanaka te oyo azofunda oyo etie epelisi moto awa na communauté komba elali or na ngonga oyo barwandais baza mayele bazosala tout baboma komba na ndeni omoni bamekaki Vital Kamerhe totimbeli bameki Moïse Katumbi totimbeli siko bakozwa zoba lokola savani nani Mova bakomisi président po déjà Mova oyo aza congolais azoya kolobaki Kabila fo atika na pouvoir libela donc mutu ndenge wana bakoloba pe non Kabila yo lo mwana Mova sakani akoma président mais abano fuka mela ba Rwandais parce que azali nationaliste te cela sikoyo wana cela oui mais sikoyo soki ba réussir que ba jouer vraiment un congolais neti Mende ou bien Mova ba tie wana comme président ou bien neti Zakari po ba Zakari wana ou bien ba Colombo ba ça vraiment ba dongolomiso ba incivique ça dit combat si ba là si combat bolobani po mutaza président de la République c'est un congolais tata ne congolais maman ne congolais menacé na ye ba Rwandais bazali parce que bango souci na bango yali to si ça combat or mutu wana soka koti ba ko changer constitution mandat président c'est comme 7 ans 3 fois 21 ans biso te combien d'années to ba sur 21 ans na poto meto kufeli banda ko biso ko mona soute ba maman na biso bande ko na so ba ko fa Kinshasa to ko mona bango te nga déjà
ça fait plus de 7 ans que dasute leki nanga akufa na monate na mona place wakundate bande kunanga tu batiko kufa kuna nazo monate do tokabwani libela na ba famille na biso likolo tozo raisonner te likolo tolingi toza ensemble te ngana lingi ngwanda na Tshisekedi baza lesika moko basolola bomoko to sangana na le reste ya ba parti politique pour to benga Kabila parce que Kabila comme bang Kabila biyaki bikoki Kabila yebike des moments l'autre aussi là kutu lokola alobi a fêter le 30 juin na Uvira place a bien kutu bakoki bete masasi ya mwana parce que ça ba côté kuna ndazo viola rabato ya alobi azo ke no fêter fête le 30 juin aza congolais te aza génocidaire aza mobomi asali 15 ans tiki bat na molili asali 15 ans abomi plus de 12 millions de codes azui internet amatisi on a $500 pour appriver ba congolais d'information pour azobanga que soulèvement populaire et ça nako sabinote soulèvement populaire faut salama poto benga Kabila beto kangaye mais pour salama faut ngwanda na Tshisekedi ba terre arche ya guerre oyo azali kolabo atika parce que ba mobuti senyos batwana nyoso tu totika ki bango po bazaki ba congolais pe mobutu ayi congolais mais à tout oyo chasse à l'homme Moussa Kabila lobaki la guerre sera longue et populaire to comme une étape oyo la guerre sera longue et populaire comme il retour à l'expéditeur landa ba rwandais landa ba kolabo opération toyebi ndaku opération mona mpuku kotele kalingaye na mafuta mbila ele la chololo vraiment pilipili na mungu ezanga ezo sala passe bango mo bayebi ndenge ni oza opération toyebi ndako opération kangaye mwana mpuku kotele ozala congolais ezala oza noko nanga ezala oza leki nanga ezala oza tata mwasi nanga soko ozali na kaka Kabila soki tozwi voilà bandeko messager aza ko animer biso na plateau na biso pe partout bozolanda vraiment tozwa banalise o na te moko ya sérieux parce que toleli mingi makile tangi mingi tosala suma sekite tosala susu eza suta ya kolala te to pe ya koswa na boete mais toluka et bibere et ça biso lobi que ce que je crains c'est ce qui m'arrive oyo na ngambo kuna baza kobanga yango nde kokomela bango bakomi o bakati boyo bamatisi boye ce que je crains c'est ce qui m'arrive o bazobanga yango kokomela bango maintenant na pesi parole parce que tozoke na suka oza na préparation pour zokende Paris le 25 message ni nango lisusu ozozongela bandeko à Paris parce que yo moko côté politique ozosala banalise yo moko côté bapel bazobengo par-ci par-là na bien eza facilité oza komikabola ndenge nini eza facilité bandeko à Paris pe bazozela ozalaki de makulanga pe nazalaki parce que na moisson mondiale nyonso ka souci mpona korévolutionner peuple na Nzambe message nini lisusu oyo omemeli bango parole etikali mpa na yo na mo ya clôture nyonso mpa na yo. Bon, nazozonga à Paris parce que mosala monene eza kuna la moisson mondiale ezali daye ba mama nyonso tu babenga banino papa biso tolingi ka samedi tokutanaka samedi de 17h à 18h30 balingi dimanche te donc eza maintenir pour na réunion na biso chaque samedi na masipa lezo en attendant tozwa esika monene pe na collaboraka na ndeko nanga apôtre Lioko esika oyo na kobanda église ya Liziba so na kobanda séminaire dimanche na ozala kuna mardi na ozala pe susu vendredi. Il a fallu qu'il n'ait pas Allemagne, à Duisbourg, mais maman habite à place aux Angado, qui n'est pas Pierre Akoufi. On a évité le programme, ce qui permet de toujours présenter vraiment nos condoléances à la famille éprouvée à Duisbourg. Et ce qu'il a fallu qu'il on a évité ce qui programme nous a maintenu. Alors, ce qui a maintenu, c'est-à-dire dans le séminaire, il y a des bandits dimanche, mardi, vendredi et c'est dimanche. Dimanche nazwi avion nazongi nanga donc tozokendeka koyebisa bato ke bokonzi na likolo ezali tokima mbangu te mpona koluka babien matériel mais tokima mbangu mpona koganye paradis parce que lelo eza na bato ebele baza na lifelo mais bakendaka église baza na bible bazobina bazoseka yango moni tozokende yango alors mpona bamama ya la moisson mondiale tozokende nde kovandisa nini groupe koyeba banani baza bamama oyo tozobenga basoutenaka banani baza mama intercession banani baza bamama évangélisation tout et tout parce que
c'est un mouvement où il faut être panzana ou à partir à Paris ou qui n'est un peu partout. Donc voilà, et l'autre zanango. Alors message que nami kabola ndenge nini nazali trop sollicité, c'est vrai, bah benga mingi congolais ndimanga respectanga parce que na kati nanga ba moni sincérité, na kati nanga ba moni passion, na kati nanga ba moni parole et ba moni que naza lokoso ya mbongo te na le seul pasteur soki les seuls tena parmi les seuls pasteurs au gros joyeux anytime sans koleka na protocole sans semombon sans fixer le campeur oyebi so makambo solo abondeli mpe mpo na yo obiki sans semombon lelo ekomi mpasi kozwa bapasteur lokola biso parce que bapasteur mosusu bakomi avant kutana na ye il faut asengo 80 livres 50 euros 100 euros alors nga naza le seul oyo téléphone nanga oleka pas secrétaire te oleka direct me pa nanga nazwi yo na solo no ezala na whatsapp ezala na viber ezala na imo ezala na téléphone nanga. Mais et puis messager na kati te limbisama muke ba soki ba pasteur mususu pe ba tie ba barrière wana parce que ezana ba nzambi mususu pe baza ko abuser mwana musana nzamba tike le téléphone au sola nae yo lingo comme c'est le quoi camarade ou comme ça la makamso mais suite ba makamona mususu ya ba mususu ba tie ba barrière. Bon so oza na discernement des esprits oyeba ndeni ko éviter biloko wana ya na muka biloko wana ya congolais aza confuse congolais azali traumatisé congolais azali victime ya makambo ebele basakani mingi bakosi mingi sikoyo congolais eza bamosusu oyo abengi yo kaka asekaka pasteur ngai kaka nayoka yo mongomono boye na boye donc mosusu ezosala kaka plaisir ayoka yo oyo azoyeba te azodérange yo peut-être okozala ozolala peut-être okozala ozolanda bainformation peut-être okozala mpe oza na prière mais ye susi ezali ayoka yo mosusu mpe alinga tuna likambo mosusu mpe amonaki video bamosusu neti sorele video wana ebimi bato ele baobenga ame pasta ndeni boye na boye toyoka eza ndeni na bi mais video wana fotala yango eza ya nini eza video ya 2007 na 2007 na combattante c'est-à-dire même l'évangile Jésus azoloba makambo nyonso tosala avant toyamba Yesu na ntango ya ignorance nzambe alimisa biso malamu kutu obanda kolabo osuka oyamboli que obanda combattant osuka kolabo nde tomona lelo ba groupe na bino nyonso to ba peuple mokonzi o banino tozokumisa katumbi o biso bata Vital Kamerhe o biso nzoka baza ba kolabo parce que sokoza congolais ya solo okoki ni kokumisa katumbi ni kokumisa Vital Kamerhe parce que bazali équipe moko na kabila ata pa yeso eza bien obandi na masumu oyo kosuka na kobongwa make obongwa maki ozonga lisusu kolia na potopoto donc confusion ata yo moko. Voilà, mot de la fête qui est na kamagé na katako makanisi ndongo bandaki ko continuer ko lobana mais je crois que l'opinion so ezali essentiel devant peuple na Zambie ndenge baza ko landa biso na nyonso. Mot de la fin balobi boye na zongeli na 2 Corinthiens 11 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Banani yango wana. Tokena Matthieu 23, 13 zoloba. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui voudraient le faire. Alors, ndekunanga, batu oyo ba se décider ba boy na bango kokota lola. Ba boy na bango kolanda Yesu. Balobi ba kolanda miracle, ba kosomba ba avion, ba kotonga ba église ya minene, ba na yoka mutu moko alobi ya na 300 églises. Il y a 300 églises. Alors, n'aurait pas de bateau, un hélicoptère, un boye, un bon rebelle. Donc, batouana, bazoko freiner batouba kota lola. Dans le système, il y a un faux miracle. Dans le système, il y a une faux prophétie. Banganga bakoti une église. Apôtre Paul a lobby, baza ba faux serviteur, baza ba faux apôtre, baza ba serviteur à diable, bazo se déguiser en ange de lumière. Parce que balandi
modèle à papa na bango oyo Jésus a le biango awa toke na Jean 8 na Jean 8 32 Jean 8 32 en attendant le messager a ça pour le verset vraiment pas la moisson mondiale yango na yango tout sensibiliser bandeko mususu mpepe ezoya na Paris bandeko tout basi mibali moisson mondiale et na Paris pour na yo yebisa bandeko mususu toke na Jean 8 tobani na 24 c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne me croyez pas que moi je suis vous mourrez dans vos péchés. Qui est-il, lui dirent-ils? Jésus leur répondit, d'abord, pourquoi vous parlerai-je? J'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai et que j'ai entendu de lui, j'ai dit au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que c'est moi. Je fais toujours ce qu'il est agréable. Awa Jésus a discuté avec les pharisiens. Azo sabango makamunini oyo ye amoni amabe pour na bango. Alors Jésus a dit na 40 Jean 8 40 a dit mais maintenant vous cherchez à me faire mourir moi un homme qui vous dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il leur dit nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Amen. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Awa, Jésus a dit aux pharisiens, pourquoi vous comprenez ngate bino bolobi bo abana na nzambe ngana binga na mona na nzambe pourquoi tozo kanate parce que na kati na bango moko aza diable yango na bi entre IDPS na pareko moko azo trahir ba peuple parce que soki bango nyoso to bazo bunda pote kabila kende bazala ensemble bazala uni. Alors toke na Jean 8 44 to traîne na 6 minutes je crois 5 minutes pour tout ça bo sipoter liloba oyo. Vous avez pour père le diable. Jean 8, 44. Jésus a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité. Au commencement, il a été meurtrier quand? Quand Abel a été tué par Caïn. Caïn était animé par qui? Par l'esprit du diable. C'est-à-dire, nangonga onde tozali ba serviteur à Satan na nzambe tozana guerre na terrain. Omona basala ba vidéo a proverbe baza mutu mabe, proverbe baza sataniste, proverbe baza boy, proverbe baza boy, proverbe baza boy. Batini meme batu ba ko attaquer nga bakanisi ezali ko rendre nzambe le kumu. Or proverbe le azoya kaka ko fongola tumisu. Na sengi mutu mbongo te. Nazui mwasi abatu te, na bomi libala mutu te. Nazoi saka batuke boye bake ba pharisien ne ba pasteur place bokendara bakangi bino botage bango mo baboy ko kende lola balingi pe bino bokende lola te puisque la plupart abatwana ce sont des sorciers, ce sont des charlatans baza batu baza na mikila na sima bazo ko sabino na ba miracle bazo ko sabino na mebele mais baza Satan yango nazo prouver ngo awa ma guerre ngana za na ngo lelo même guerre Jésus azalaki na azoyi bisa peuple na ye abi batwana baza nzambe te pe azoyi bisa ba faux pharisiens wana ba sadducéens na ba na alobi bino boza Satana bozo sala œuvre papa na bino oh papa na bino banda e bandeli aza mobomi banda e bandeli aza mobomi banda e bandeli aza mobomi combien de fois bat basali ba vidéo te ponanga combien de fois bat se préparer te bataker nga yo so monanga na sali vidéo na bino okalela mutu jamais nga basi bafinga nga na ba vidéo baloba nyoso tu baloba ekipa nga te pona ibeza lokuta
mais bango songa na sali vidéo bakomi pré baluka bambeli bayuka munduki baluka ni pona ni po baza ba comportement ba tata na bango satan mais bango ekipeka na ba vidéo normalement kasi police efse bango bien mais ya sala une vidéo bino bo sala vidéo te pona ni bozo zo libende boko no beta et puis oko beta ko bata mokimi oza mobali te c'est-à-dire que juge ne akoyeba kosunga bato ndenge wana parce que eza malamu te na mboka ya mundele ozwa libende okende ko agresser mutu na kidiba pe olobi koza mobali alors biloko wana nyonso tu ezali misala ya satan pe lisusu alobi awa et moi parce que j'ai dit la vérité vous ne croyez pas qui de vous me convaincra du péché si c'est là j'ai dit la vérité pourquoi ne croyez-vous pas en moi ce qui m'a ramené surtout prouver bazolo beza vérité pour nani bokwayaka na ngate pour nani bokoyi ko fuka mate bo sambela na délivrer bino na benga na ba démon oyo ekangi bino ndeko nanga lole ali lifelo yali mais bino boponi nzela ya lifelo bino bandimi bolandi bato ya mabe bato ya soloka suka na bino yali nini bokozika moto nyonso tu atokosi ndenge nini ekoma na ngonga moko nzambe akotia contre mille po atali soki ye aza souverain aza nzambe kimia na nzambe ezali pa na bino merci na ndenge bopesi nga confiance merci mingi nzambe na nga batela nzambe na nga azala na bino nzambe na nga mona bino susi na biso yali ke mateya oyo baémission oyo efongola bino miso etindika bino liboso ebatela bino esalisa bino po ete mokolo ya suka lete kokutana ezala susu mpona lokumu ya nzambe voilà tokomi na suka ndenge message oyo toloba vraiment topamboli bino nyonso tu oyo bozwi badisponibilité bozalaki disponible mpona kolanda biso kolanda baémission oyo